mbote ya mingi na bana ne Congo baoyo balandaka programme na biso a partir de YouTube. Mbote ya mingi canal na biso babengi yango Ana ne Congo, ANA espace NE espace Congo avec K, KONGO. Ana ne Congo. Soki okoti na YouTube omikomisa na droite comme na cloche za wana oklike yango komi kombo na obikomisi eza nango gratis. Chaque fois toza na programme tokoti video ekoya na mir na yo okolanda okomante opesa pe bapense na yo. Bandeko, programme lelo tokolobela na Lingala, tokoloba na français, na Kikongo, portugais, na monoko oyo po to passer message po ezali ka moko important. Pona ko contacter biso tozali na 074 040 22 327 00 44 740 40 22 327 pour bato ya libanda. Na Angleterre 07 40 40 22 327. Ceux qui se trouvent à l'étranger, pour nous contacter, veuillez nous contacter au numéro 00 44 7 40 40 22 327. Et notre canal c'est Ana ne Congo, ANA espace NE espace Congo avec K et non avec C. Et bientôt nous aurons des programmes en français, portugais. D'ailleurs on fait souvent des programmes en portugais. Bientôt nous aurons encore des programmes en anglais comme en français. Bandeko Oezali rubrique totilizanga souvent. Eza une chanson fétiche ya Mokoko na biso ya Konono, un groupe s'appelait Konono, ya Culture Congo. Yango wana lelo oyo tokolobela likambo moko important. Tolingi vraiment bolanda biso attentivement. Kokanda dia okulu munanzaya mvimba kuna kuzingira ngana ne Congo kuna kubula ngene ana ne Congo endio yo ipangie no toyo ne Congo kuno natinange nsamu eunu diamudi mfunu kibeni nzolele mmoke na kokanda mwakululu ndangu munanzaya mvimba diamudi mfunu kansi dia didiambu to moke na dio zono unarunia unga tukeli diao zono dia 29 de avril de 2023. Donc lobby leki comme d'habitude on a réunion une fois par mois na chaque dernier samedi à mois. Donc, dernier samedi à fin à mois, nous avons une réunion, il y a Ana ne Congo. Business to ban ne Congo, en Angleterre, tout le alors, lobby, nous avons un débat moko important. Et débat wana, ndeko moko a soulevé Kiyango, c'est un frère à nous, azali membre de la réunion. Mandeko, merci mingi na irima ou Fumutsaku na ba pensé na yo yaki nango na
na association. Merci mingi na Maître Djibril. Tozo parler ba na réunion manu ma CV bien ko yaki retard. Mama Tafika, mama oyo autaka kusika. Donc autaka na itro. Donc il faut akita na terminal 1 ou bien 3 akitaka azui bis akei sikoyo na ndako pa ya avandaka. Mais maman oyo souvent il se déplace ayaka na réunion. Mama Tafika, merci kolo abatela yo apesa yo mikolo ebele. Mama oyo azali mama ye moka tikali na basi nyonso oyo bayaka na réunion. Ye moka katikali. Bandeko na ngai mama oyo kombo na ye mama Tafika. Avandaka boato ya Londres bayebi isika itro ezali. Soko zui metro partout ko zwango, il faut que na itro tout ça na terminal 1 2 3 4 to 5. Donc akoma kati na itro na terminal 1 ou 3, 1 ou 3 quelque part kuna akita kabela na suka metro akiti bongo azui bis. Bis wana ekena ekuna na kati susu de fiske ba 20 minutes na bis. Et pas ya vanda. Mais na réunion azanga kate amwe azo empêchement. Tout ça la réunion na city, donc tout ça la réunion na Brixton. Brixton ezali à 15 minutes na ndako ya famille royale. À 10 minutes na ville pendant donc hein pour tirer à Londres. Bandeko na soulever les kambo ya mama oyo na lingi ba o ba yebiye. Mais na yena parler mingi pour un sacrifice na ye, amour na ye a patrie, amour ya culture na ye, culture Congo. Na lingi bandeko na ngai mama oyo bocha ye a cœur, boye bake tozaka na ndeko ya mwasi mama Tafika avandaka na itro. Ata bomona ka yete na bandako na bino to makambo na bino, mais boye bake no tozana ndeko ya mwasi oyo azaka na amour ya patrie alingaka bandeko na ye. Kaka tangu mususu bino na ye boyebani te. Te bomona na kate. Mais soki boyoki un jour likambo ezwi mama oyo na kosenga bino botelema. Bomona pa mama oyo avandaka. Bokende bomona ye malgré que ça a l'occasion ya likambo, je ne souhaite pas na lobi kaka. Mama oyo azalaka na bolingo ya bandeko na ye bangolais ya Kikongo lokola ye. Azalaka na souci ya mboka na ye. Ya tradition na ye Congo. Na ebike soki ayebaka bandeko niso tout ya Kikongo na Angola, ya Angola au na Angleterre, mbeli bomona ka ye ayako visitaka bino. Mbeli bomona peke no abenga bino ayeba ba santé na bino. Azandeko ya mwasi to garde ya cœur. Bandeko mingi bazalaki koya ba tika na bango. Pona ba raison na bango moko ba rivalité ote mutu moko ya kona na réunion ngani tiyoka na kate. Zé libanda mais yé déjà zo calculer on ndenge ya société no. Lokola mutu na bazo ba confirmer moko ya libanda awa pe mutu na ya komona ka na réunion. Bizarre façon de penser ya bato mususu. Mais toza na mboka ya démocratie, soki ayaka ne soute, tondima ye. Mais maman oyo, elle n'a jamais dit que non, soki na ye réunion, nakuta kaka mibali mingi, ote kaka lelo mwasi moko ayaki. Tozaki so na maman Mimi Tia Mindele, azalaki kozanga réunion te, na ebite likambo nini zuye, mais nakobenga to parce que nabengaki deux fois na zwaki ete. Ye pe abenga ngamba moko na musala, nakobenga na yeba. Donc, baza ba maman me balé batikalaki. Ba maman mususu ba yaka susu te na yebite. Ngai pe na koki ko forcer batu te. Kaka message na ngai ekozala à travers ba vidéo na biso. Boyeba ke na mokili nous sommes tous des passagers. Tokoleka. Na mokili tozali makambo eza ebele.
na mpalema makambo wana ezali toza kobota bana biso baza kokola awa tango ozokolisa bana na parcours wana ya vie okolisa bana makambo ebele koya makambo mingi okoresoudre yango yo moko te okosenga pe makambo mosusu leta ya mboka oyo asala aloba loi wana kosenga kino loi wana yo yeba yango mosusu yo koyeba yango te okodépendre na bato mosusu oyo baza na baklasse bato mosusu baza intégré bato mosusu oyo bayebi makambo mosusu oyo oyebi te makambo mosusu oyo oyebi yango osala yango yo moko kozali parce que tosenga aide ya moto moko aza na camion ta mosusu ye moto ayebi kokoma makambo eza ebele mais ezali kaka parenthèse nalingaki na soulever kombo ya mama oyo mama Tafika kombo na ye mama oyo bo garder ya cœur na souhaité te mais soki likambo un jour esalami ya mama oyo na kosenga biso nyonso tuto telema topesa mama wana maboko po azali ndeko na biso oyo alingaka biso alingaka mboka na ye surtout Angola alingaka tribu na ye alingaka culture na ye pona lelo na suki wana na continuer o naza nango lelo ya koloba bandeko na réunion ya lobby il manque fumu ba ozaki présent na réunion mama Tafika azalaki comme d'habitude azangaka te nazalaki présent comme sous na mutu ezokima bolimisa ngai so natangi kombo ya mutu te maître Djibril Irma Oshora donc c'est tout na muso ye na ko continuer mbote na mama Mimi Chiamindele mbote na mama Elena Chiamindele ovanda pene ana réunion yaka te mais ibene ki mbote na ndeko na ngai de Pasco Ndinga na France mbote na ndeko na ngai Kiamsitu mbote Ami Eliano na France leki na ngai Ani Kule Mampasi oncle Jum na yebi kozo bela mais na kozala contact parce que oza oncle na ngai José Wanduka kibila keno kopangia maibene kimbote makambo na koloba lelo kozala pe concerné bandeko na ngai ya France ya Belgique ndeko na ngai Domingo Tufetokele na Belgique Kosinzinga na Belgique Pangiama Nzoluvonda Bernard Levuka mto mutu ezina di kote mingi ditomeni kota kuntu modi munga tusianga muna yuma India diamukulu iboba bo yikomika muna mambo te mona bo ezina die Nzoluvonda kaikonda kizeko vo kindoki kyani kapene izina diani kiboba diaka ko kase uno izina diako kiboba dioko Nzoluvonda Panyama Obe Lundoloka kuna lionga zingi langi yandi Palanca Negra Lubaki yandi diaka kuna lioka zingi langa Mampasi Entu Emmanuel Manzambi yadi kuna Belgique Manu Sandi kuna Belgique ndiona mbutama mabati kupisi kuna France embuta kibila keneko Manu Ibrahim kuna France embuta kibila keneko mbuta kimbote keno enokulu Panyama Kosi yandi bo kosi kwani mwana kosi pembele kosi kibila keneko mwana mabashku mvuatu kuna Belgique ibene kimbote bandeko association oyo na sala
makambo mingi na yebisaka bato sur l'association, mais vision wana bato bazako comprendre yango mingi te bato bakasaka nini keno vision ya association ezalaki basé kosala mbongo kosala kombo soki nini. Mais namekaka ko expliquer que vision oyo ya nani ya association tosalaki ana ni Congo ezali kaka basé te na kosangisa biso. Oui, ezali pona kosangisa biso tozala ensemble toyebana tosalisanaka. Et non kaka tozelaka soki liwa esalami bongo tobana kosalisana. Avant liwa ya tokutanaka toyebanaka parce que tozali na mingi bazali bandeko na biso toyebi bango te. Mais tozali ekolo moko okomona ye azwi kokoso biso toyebi te ke ye aza na kokoso mpona ke ye abela bato bakendeke te basalisa ye pourtant aza na libote ya munene eza awa. Yango na tina na insistaka keno ba réunion esalemaka eza kaka kozanga ba possibilité soki ba possibilité za rebele mbele tokomana ba réunion ya live ndenge ezalaka na tokotaka na ba direct ke tosala réunion bozolanda yango en direct comme ça bozomona bandeko bayaka na réunion bozona ba question oyo boko tunaka ba penser oyo boko ko bakisela biso na réunion na biso. Bandeko nalingi na breakdown valeur ya association na sina répéter yango mais bato mingi ya biso oyo ba comprendre te valeur ya association. Mais ndeko oyo Fumutsaku nzoka nde tango na insistaka ye alandaka nga a comprendre bien nini nalingaka na sala ye akota kati na nga po a découvrir ba pensée na nga amoniki ba pensée yango mingi nazoko sala yango te parce que ba message na nga ezokota te. Alors ndeko oyo tango azaka na temps omona ko soulever ngai abengi ngai po a soulever ba pensée mosusu oyo tozo sala te ezali ba pensée ya association. Nazoka bonne note et puis na yebisaka yeke non ba pensée yango kaka oyo kana zaka nango oyo za ko soulever mais oui parce que na landaka yo banda kala mais ba pensée yango o soulevaka o tutango en pratique te na baka pona manque ya appui parce que bato tozana bango pa mususu baye bazana besoin ya combo ya grade donc ya ye asala grade bazana ngo besoin abi rôle nango te bazana besoin ya grade ba benga ye non ngai président ngai vice président ngai secrétaire ngai chargé ya communication donc ba titre wana esala bango bien mais en réalité makambo oyo balingi fallait ba exercer na kati ya association na communauté ba exercer yango te. Yango na ngai na se basaka mingi te na kibo konzi yo ki président non ngai ba membre nyonso na benga bango ba associé parce que likambo bakosala ngo mutu moko te. Et mon souhait que avec évolution na niveau tokokoma toko partager ba responsabilité na ba membre mususu ba assumer po to bana kobunda te to bela ba gradité. Nous sommes tous des associés, pas membres et nous tous sala. C'est à travers le temps de découvrir volonté ya mutu moko moko, bolingo ya moko moko, de pesa bango, ba charge, ba na ko assumer. Parce que to lingi za la legacy. Un jour, to za li susute, ba na we baza ko ya. Ba continuer. Parce que biso to moni poto tango tukutaki na Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Na yebike Leonardo Nzolu Vonda azolanda ngai. To yebana kite me bango zalaki bana obote na Congo Brazzaville. Tango azolanda ba programme na ngai ya moni kinyo endiona pangiama. C'est comme ça Leonardo Nzolu Vonda abengisaki ngai. Pangiama Nzolu Vonda. Lule mvuka pardon. Na ndi di titi wunu ke sinedi yako kiboba yako kasi wepanga watu utuka sinedi yako mukoko la kaka ngina Manu Zakaria Mayala
bandeko lulembe lo niasi bolim sangai oui bandeko bolim sangai moi kosu moi ko sala ngai alors bandeko eloko oyo tolingi batu ba valeur nango na communauté il faut bozaka na bavoka na bino faut bozaka pardon ba counselor na bino il faut bozaka na ba sage na bino il faut bana na bino ba histoire na bino il faut makambo oya bino ekoma na police na gouvernement il faut bato ya mboka oyo ba reconnaître bino ba valeur na bino boza na accès à parole soki bo soulever na gouvernement ayokeli bino boza na ba journaliste na bino que non soki bo parler sur la situation na bino bazi yango ba tchango na ba journaux bandeko na ngai moi oyo ya mai toko banda juin tina fin ya année tozali na réunion chaque dernier samedi à fin ya mois nako pesa ma date tina mois ya décembre nako bokomona ba video oyo nako sala na bana na biso oyo babotama awa na ba oyo bayaki ya mike bakoli awa nako leka na ndako ya un chacun oyo nayebi nako senga bino bo permettre ngai na sala interview na bana na bino ya basi na bana na bino ya mibali na bana na bino oyo ya mikolo na lingi na sala interview comme ça tokokosa na YouTube boyoka opinion ya mwana na mwana bandeko ba interview yango loka toza na Angleterre nyoso tu ekozala na anglais na bana na biso ba oyo bako s'exprimer na lingala toko faciliter to tient na lingala toko tipe na anglais pona bato mosu ba yoka yango tango toko ya na France toko sala ngo na français oyo bako se parler ba anglais pardon na lingala balobi na lingala tango toko koma na Allemagne lokola ngana yebi allemand te toko luka interprète ba oyo bako s'exprimer en portugais toko sala ngo en portugais mais ba oyo bana ba yebi portugais te toko s'exprimer en allemand et toko sala na interprète oyo ko interpréter na portugais to na kikongo to na lingala c'est la possibilité pour et faciliter le message et passer na peuple na biso. Pourquoi to komina likanisi oyo? Parce que c'est la meilleure façon oyo opinion to komina yango surtout ndeko irma tsako soulever yango. Idée yango tout suite parler des yango mais na ko exécuter yango te parce que ba difficulté salamaki. Mais namoni irma tsako ayeko développer sur idée yango. Alors tout à fait naza d'accord na idée oyo ya développer. Bandeko na lingi boyeba soki na sengi bino bo pesa biso chance tokoka kosolo na bana na biso ba question ngeke za la facile na bana kotuna ka bango mingi na kotuna bango soki bayebi ba ekolo ya tata na bango papa na bango za ekolo nini bango moko baza ekolo nini tata na bango auta na mboka nini tata na bango pourquoi le bakalingala est-ce que bino boyebi minoko ya mboka tata na bino est-ce que boyebi minoko ya mboka ya mama na bino mama na yo aza muti ya mboka nini village na ye nini mama na yo ndenge ni akoma na poto bana ko bakalingala kotuna ngombe oh yo bakalingala siko lingala ezeli minoko ya mboka nini ndenge nini yo mboka no kuma kono bota makona te linga nango lobaka yango nana la kisi yo munoko wana otuna papa est-ce que lingala za munoko na ye donc ba question moko zeli ba question moko ya mike mais ba question moko oyo ko faire réfléchir biso ne ko sana bana na bino baso koli na kotuna tata na yo
mboka nisani village na ye soki bana ngo bakoyeba soka yebite pourquoi yebite o papa nana lakisanga yango te message koleka ba oyo tokomisa l'interview te na yebike bana oyo bakolanda yango tango bakolanda ba question wana bakozala intéressé batuna batata na bango po soki tango na ye koki ye azoma ya ko se défendre mais lokola za mwana ya poto bakoyebisa ngai pika ke no question na ko répondre ngo parce que natala ki vidéo ya famille Kingaji osala ki interview et c'est comme ça bana na biso bakoyeba ba famille mususu na bana na bango c'est comme ça bana na biso bakoyeba ke no mutu wana asala ndeko ya papa mais ndeko ya papa te basaka ka ekolo moko na munoko moko donc bana ya tata wana basala bango ba ndeko na ngate basala bango ba cousin na ngate basaka ka ekolo moko munoko moko donc ngai nakona ngo kubala mwana na pe ko yine ko linganga c'est à travers wana bana bako comprendre que lingala papa albaka lingala po boye na parcours ya vie na ye salamaki yango na albaka lingala papa ki Congo ayebite parce que na parcours ya vie na ye boye salamaki et puis peut-être qu'il était ayeba ki Congo situation na ngai ya poto ko botama awa na botamaki awa parce que na parcours ya papa esalaki niki no akoma awa bandeko na lingi makambo tu o nazoloba ekoma na matoi ya libota na biso totuluka moyen ya ko unir bana na biso bazwa relève baba na biko zalaka na biso bana na biso bakoma ya niveau ya koyebana bango na bango bakoma na niveau ya kopasaka ba message que non ngana za na master ngana za docteur na sala ki boye tala avantage pa na zali boye comme ça bana oyo basa ko comprendre réalité ya vidéo bazali tromper batala ba pa ya baninga na bango bana na biso baba na piko bana na bango bana na biso bakutana ka bango na bango bayeba histoire na biso bana na biso bako découvrir ki Congo ezali nini valeur ya munoko na biso bana na biso bako yekola banda to banda ba réunion oyo 6e année ba réunion na biso mais na ba réunion nyonso kaka mwana moko azalaki koya na réunion azalaki mwana ya mama Tafika mwana avec le temps moni na réunion pe bana bayaki zaka batata na mama mwana ayeko lemba mais mwana aya même 5 à 6 réunions mwana ya mama Tafika yana ba mona ngana débit na parler sur mama Tafika azali l'une de mama oyo aza intéressé na tradition na ye na culture na ye na libota na ye na peuple na ye akomiti na mwana na ye oya koli na poto akeko yipsa ye mwana pe bani ko yana ba réunion et mwana wana za de temps à autre asala likambo mona atilenga uncle likambo yo engelo ba nini akobenga na clarifier yango asali ba question expliquer yango bravo na mwana wana ya biso Irene kolo abatela yo awumisa yo et surtout aza mwana tangi na poto aza infirmière na mboka oyo bravo donc mama Tafika sali musala munene na mwana na ya mwasi akoki kotangisa ye akoki ko passer message ya culture na ye kolo abatela mama wana na mwana na ye boko mona ngana bandako na bino bandeko na sengi bino kaka bo permettre ngai ba interview nyonso eko salema eko kota na YouTube botala yango na bana na bino pe soki mwana na yo asengi ke dad
let's sit down now. I wanna know. Bo pesa bana chance, bo répondre bango ba question wana parce que ba débat wana ekokota ebele na bandako. Et tango ekotoka, toko louer ba sala minene pour ba débat oyo to bana ko vendre la mona bana na biso. C'est comme ça, toko passer oya biso na bana ba charge na bango, biso pe to commencer la oya biso, bana ba sala oya biso ya bango, mais les camps za kaka en commun Congo na biso. Cultura Congo na biso. Tradition Congo na biso. Libota ya tradition Congo. Bandeko yango likampo nazaki nango lelo naloba pangia matabon tabano kinekolo Luanda. Pangia majwa ukika. Bandeko oyo bakendeki mingi na Angola. Tozali na ndeko na biso Joan Okika azalaka na hotel na Angola. Na bamikolo koya tubona kopesa beno adresse na ba publicité na yango. On essaie de se réorganiser. Tochaka ba publicité oyo Angola. Bandeko oyo bakendeki na Luanda, OK voyage na Luanda, ozangi sika kolala. Tozana ndeko kuna Joan Okika azana restaurant na hotel na ye. Na ba primoko vraiment raisonnable, abordable que oko kende kuna au passer séjour na yo kolia et ensuite tozana mboka na yo. Bongo ozongi na yo na poto. Na ba vidéo yo kolana ni surtout bokomona toko publier hotel na ye, adresse, téléphone na ye moko yo ko contacter na na poto to na Angola. Na Luanda bako recevoir yo à partir de hôtel. De tout et que ça la facilité par Joan Okika Chanenko. Bandeko na ngai mbote ya mingi na irmão Tabonta na epti soka sa zongi déjà bana ya Suisse Rive Kono oncle Zola de muito tempo Pangiama Samuel Gabi mbote ya mingi na libota momeza na Suisse na Hollande honorable Apache Bora, mes condoléances une fois encore na leki ambala kufaki. Vraiment mes condoléances les plus attristées. Na petit nanga le blanc, petit Matondo na Hollande. Mbote na libota ni surtout oyo barandaka programme na biso.